remercier, tous allez remercier bien midi, bah bon, c'est là pour la émission à biche à www.zoommail.com. Donc si bien beauté point été, vous allez comporter toujours confiance dans l'émission à bino au sana landa, les lots bon meli blanc sang au bout landa na mukolo ya no, bon na bino te boza la kaka sita kufandi boyo kanini au bon meli blanc, pour été biche vous allez site oyo tous allez kozoma information na source on a ko informer bino pe toujours à partir pour ya monité, pe to ko imsa bino ba makambo ningi ezali ko mikana ningi ya vérité. Yango été to singi na bino vous allez porter confiance na bino na www.zoommail.com. Vous avez la visite pour vous dire bien à moment où beaucoup de gens vous allez causer là. Bandeko babulingo mbote na bino baye bomesa na kolanda émission na bino ya www.zoommail.com. Bandeko babulingo lelo tozali na sengo ya kopesa bino basango o Italie mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo tokolobela bino nini lelo tokolobela bino ete na oyo Italie hypocrisie na biso ba congolais na kati na makambo oyo Italie mboka na biso to na kati na communauté congolaise ndenge tovandi biso na biso na makambo nini oyo ezali kosalama pe nini ezali ko lekape nini oyo ezali kolobama. Bandeko babulingo lelo bato nyonso tu bazali na susi bazali koloba Congo soki ezalaka boye Congo soki esalaki boye Congo soki ezongisaki boye ezali mabe te ezali malamu mingi parce que biso nyonso tu tozali na susi po ete mboka na biso ekende liboso mboka na biso ezwa makolo mboka na biso ezwa maboko pe mboka na biso ebanda kotambola. Mais lelo toyei koremarke ete ezali na bato mingi oyo bazali koloba makambo mingi mpo na Congo mais bango moko mpe bazali kolala pongi sanke babiyeba yango tokomeka totalisa bino tokotika nanu bandeko baza na Congo po ntango mosusu tolobi tolobela nanu bandeko baza na Congo pour le moment bakoloba ete kuna baza na pasi kuna problème ezali bon tozwi nanu biso moko oyo tozali awa na mboka ya bapaya mboka oyo tokoki kozala na mwa privilège ya kolia ya komela mwa mai ya komela mwa bière mpe ya kokende mosala. Bandeko babulingo tomonaki ndenge biso nyonso awa moto nyonso atombwaki mongongo azali kolela po ete alingi mboka na ye Congo ndenge bato bazalaki kolela te biso tolingi Congo tolingi te mopaya kokamba mboka na biso makambo ebele elobamaki ezali mabe te ezali malamu po ete moto na moto azali kopesa opinion na ye. Mais kati na biso bakongolais tozali komona ete bolingo yango oyo tozali koloba na kati na biso bolingo yango ezali na yango te. Soki tolobi bolingo yango ezali na yango te tokopesa bino exemple moko tomonaki na Haïti ntango bazwaki likambo ntango tremblement de terre esalamaki tomonaki ndenge bahaïtien oyo bazalaki libanda ya mboka ndenge moto nyonso akosaki loboko na libengame mpe basalaki cotisation mpe batindaki bango mpona kosunga mboka na bango po ete balakisa ete bazali bomoko mpe ete balingi mboka na bango. Mais biso bakongolais tozali komona bamakambo mingi ezali koleka na mboka na biso tolongola nanu gouvernement oyo ete gouvernement ezali na role nango deja esalaka tomonaka mais tozwa nanu biso badiaspora oyo tozali awa badiaspora congolaise tozali na baassociation na biso ebele ba ONG bayoni bebo ntango Congo bapeuple congolais na kati ya Congo bazwaka likambo jamais tomonaka ata congolais moko baya basangana ezalaka mundu apesa $1 baloba ete non topesi mbongo oyo ete bakende kosunga bato oyo bazwi problème na Congo rien eloko te. Mais tozali bato ya liboso oyo mosala na biso koganga tolingi Congo Congo ekende liboso peuple congolais azali moto oyo bakoki kosangana na ete bazali kotenisa makili ya bana Congo oui. Mais bino moko bato oyo biso moko bapeuple congolais to badiaspora congolaise tozali libanda ya mboka tosalaka nini mpona kointerpele meme bakonzi oyo tomesana kofinga mikolo nyonso bamona ete bato wana bamesana koloba to kofinga ntango nyonso balobi ete biso tozali baincapable. Alors tala ndenge bainfo bango bazali kosala mpona kosunga bapeuple oyo bazali na kati na mboka bato ya sange na Kivu bazongi problème totikeli komona ata congolais te moko te place esika telemi ata ba ONG tomona ata te bacongolais bapena ba ONG basali cotisation ya makasi po ete batia baloba ete oyo ezali don ya sange ya bato ya sange mpona esunga bango me makelele ya pamba kaka tozali kosala omoni te mpona koloba ete il faut biso bacongolais mentalité na biso nanu échanger liboso ya koloba koganga kotalisa na bato ete biso nde tolingi Congo bayebaka ete moto alingi mboka na ye na misala kasi mpona biso misala ezali komonana te kaka maloba ebele bakritike mpe eleki po bomona peke biso moko awa mpe na mboka bapaya tolingi Congo te bandeko congolais boyebisa biso bacongolais boni lelo oyo to badiaspora congolaise boni oyo lelo bazali ya na Europe. Mais soki otali parmi badiaspora wana combien de personnes oyo lelo bazali koapprendre kotanga mpona kozwa mayele po ete lobi lobi bakende koservir mboka baza combien mingi baza wana kaka komela masanga kobeta bamasolo ezanga tina kolataka babilamba mpona kolakisa bato ete bango nde basolaka bagriffe bamakambo ebelebele. Alors que tozali na moment oyo nde il faut totonga mboka ezali moment oyo nde il faut to avancer il faut to apprendre soki tolakisaka tolingi Congo il faut to apprendre mingi bandeko oyo na poto 15 à 20 ans o apprendre rien. Alors Congo oyo oza kogangelaka Congo okende kobongisa yango temps parce que yo moko oyo na poto awa 10 ans 15 ans 20 ans o apprendre rien ezali na bisika oyo boboki kokende koapprendre ezala bamisala ya mike mike balobi kaka te oyo apprendre likambo obi okoma o ministre obi non okoki koapprendre mpe ezala mécanique
vous apprendre paix et la maçonnerie on a nyonso ou apprendre yango pour dire que l'homme qui sont dans une Congo et pour contribuer mais yo mo yete abadakala olingakala bo salade tata na muno bana Congo misala les ade mais misala yango pe ana mboba o sala na yote ndeko bino bozalaka boso akomi kolobela bino vérité nde bolobi te ah non bato baza bato mabe bokomi koluka ba raison mais surtout tozali koloba misala oyo ozolakisaka bolingi Congo eza komonana te toyebisaka bino awa eza na congolaise moko mama Madi Tiembe aza na ONG na ye mpona kosunga bafemme violée nani yango atalaki ata na liste mpona koloba ete mama congolaise azosala mosala malamu tokende totyema maboko te tosunga ye nani amonana te mais tozali baennemi ya koganga mpona koloba lelo problème ya sangi yango wana congolais nini aluki ata ONG moko akende taloba bado na biso yango bazali te alors na bakonzi yango ya mboka bakomonaka toza mpe baecapable mpo toza koloba maloba ebele mais misala eza komonana te balider na bino bolobaka o balider na bino bango nde balingi mboka bambwana le terminator baaccident ezalami na sange evre nini basali mpona kolakisa ete bango nde balingi mboka parce que mbongo wana eyibaki yango epai ya peuple mais mpona kozongisela peuple na misala yayo ezali komona na kongo ya pasi azali kosala te wana nde alingi peuple yango bapeuple congolais tozala mayele tolinga lisusu te bamanipule biso tozala na ignorance te bandeko toyena bapoto awa bambula ebele mais tozali koapprendre te eza mawa mpe pasi eza na susi makasi soki bozali koyeba te mayele na biso bacongolais tozali kotelisaka yango kaka na bainternet kokomaka moto akosala mo intervention wana komona mokongolais aza kolakisa ndenge eyebi français kokoma likambo ezalaka wana kokoma koma mais na bapratique na biso misala eza komonana te ezali mawa mpe pasi ezali mawa peuple congolais totelema tosungana tolakisa ete tolingi Kongo na biso tosuka kaka likolo ya maloba te maloba eza ntina maloba ezanga misala maloba eza kobota mbuma te